à mensonge mosusu ezali ya que non, c'est lui Élie qui devait venir. Yango nde tokosolola. Mais na mukolo oyo ya lelo tokolobela nanu mensonge ya semence ya serpent. Bien aimé, ndeko biso ya Branham, bo supporter ngai nanu parce que na arrogance na bino, na orgueil na bino, nayebi ke bokovanda koseka bokomona ke non bino boyebi, mais boyoka mpe botya mpe litoyi kote mosusu mpe boyoka mpe. Yango nde tokosolola makambo oyo boyoka nanu afin que toyeba qu'est-ce que la vérité. Pourquoi nazobenga Branham ke aza mutu ya lukuta. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, message oyo, mensonge oyo ya semence ya serpent ezali anti-biblique, ezali biblique te. La grande différence oyo ezali awa, ezali ete bandeko ya Branham bozali kondimela oyo ke ekomami na ba brochure, mais il y a la Bible, ou bien tondimi Bible, ou bien tondimi brochure. Poite makambo mingi oyo ke Branham aloba ezali yende mutu alobi yango, yende mutu atei yango, yende mutu azwela yango ba révélation. Yango nde Biblia elobi boye. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, avant Branham abotama. Pona bandeko bayebite, Branham abotami na 1909 à Koufina 1965. Bandeko nanga, mais 1900 ans avant que Branham abotama. Yoka makambo oyo komama nakati ya Biblia. 1900 ans avant sa naissance. Biblia le Bible. Galates chapitre 1, verset 7 à 8. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ezali teke, ezali évangile mosusu ezali. Mais ezali na batu o bazali ko troubler bino. Wana Branham na botamite 1900 ans avant. Batu o balingi ko renverser évangile ya Christ.